Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es en Europe na minute soyo, eza Bomoko ya Mboka. Donc biso nyonso to la ndango quoi. Kitoko trop. En toi site Bomoko ya Mboka tolanda kabino mingi vraiment site nzamba apambola bino. Tolingi koma ka site koma niveau même ya télévision. Bomoko ya Mboka. Voilà. Osoka dia Bomoko hein. Dès lors que tu la Congo ne yangoana. Tout ça la Bomoko. Poto longa ba posa na biso ko kisama. Est-ce que tout ça la Bomoko division te. Ndenge site ezali. Donc ça veut dire esangisi ba site nyoso. Et mettre yango esika moko na Bomoko ndetolongi. Mutaze ko adorer nzambe na maneta minene na shingom. Zo tafuna liboso nzambe. Nzambe abuko ata minu wana. Nzambe aza mundele te. Nzambe aza pe moindo te. Dieu est esprit. Nzambe aza molimo. Et pour naza ki ne écrire na carte na so mo écrire des empereurs. Mais tant na bongola ki motema na zu écrire na transformer yango na mema ngwe pa na nkolo. Na mutu mususu incapable akolinga mwasi akomo linga basi na komo Yesu. Lâche. Les hommes sont là 20 ans, 23 ans. Pour qu'ils soient sur la porte, ils sont 50 ans. Bomoko ya Mboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko ya Mboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! Bomoko ya Mboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko ya Mboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola Bomoko ya Mboka mingi namoni penza etalisi penda eza Bomoko ya Mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso Bomoko ya Mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda Bomoko ya Mboka nkolo pambola bango. One love. Shalom, shalom, peuple de Dieu, balandi nyonso ya 3 fois w.bomoko ya Mboka. Ndenge to yebisa bino ke Bomoko ya Mboka vision mulayi. Tant mususu botala kabiso na ba émission mususu lelo to memeli bino numéro mususu. Tokoyaki na Angleterre précisément na Londres. Tosali ba émission. Mais tokokaki kozonga te sans que tout mona bato na molimo ya mboka oyo bato baza kotambolisa population to communauté congolaise tant msupe bato mususu ya ekolo mususu baza pe na kata ba église ngolo bateke lokwa toza ba congolais na kata église mso tozaka na ba congolais yango ana tobaki tokoki kozonga bongo te sans que tozwa ba kuku nyungu ndenge tolobaka na lingala bato na mayele bato nzamba tie bwana kat na bango bazanga koloba na part ya nkolo na lombango na gauche na nga naza na invité na nga na yebiye mais ekozala malamu ye moko se présenter na micro ya Bomoko ya Mboka. Shalom moto na nzambe. Oh shalom papa na ngai nzambe apambola bino batande commission Bomoko ya Mboka comme na ngai eza pasteur John Ngela retour à la parole l'homme qui a 5 pains et 2 poissons comme na ngai yango na église de la fraternité chrétienne toza basé à Londres na pesi pa na nzambe nyonso mbote na kombo na Yesu. Papa pourquoi kaka kombo ya mulayi bongo retour à la parole l'homme qui a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons et lui qu'on voit vraiment
tolobi omoni ndongo bandaki miso lobi ke toza bana na nzambe basali na nzambe o bale kokumela mboka oyo tolobi ke musala nzambe nyonso wazali kolobaki aza musala na nzambe oni azali kobaza mwana na nzambe toza na testament mosusu te eza bible yango tolobi ke soki olingi oloba ezalaka na bible yango wana ntango mosusu bato abosanaki toli kosala rappel retour à la parole 5 pains na 10 poissons elingi koloba bayekolo jésus atambolaki na badisciple ekomaki ere moko bato alembaki bazalaki na nzala eloko akolia eza ye te jésus ayebisi bango bolesa bango baapôtre incapable ya kolesa bato me balobi na kati na bango wana ye un garçon qui a 5 pains et 2 poissons garçon wana azoloba na mama oyo aza mosika te ye aza pembeni na yo tokolesa bato na parole toza nango nzambe apambola bino papa mpona nini te retour à la Bible mais plutôt on dit mieux toloba retour à la parole différence wana te bon omoni que olakisi biso Bible ah omoni quand toloba Bible oyo eza contexte oyo nde tozi eza enveloppe bâtie mais na kati yango eza nde parole de Dieu yango tozobeta parole parce que parole yango nde ekela nyonso commencer mettre la parole était à Dieu et la parole était Dieu yango toloba ke retour à la parole o nyonso alinga loba pona nzambe eza na place mosusu te akoluka nzambe eza na Bible yango tolobi ke mutu tu alinga loba azongaka na Bible oyo Bible loba donc parole quand on dit de la Bible c'est la parole de Dieu parce que Bible oyo ba verifia ba luka ba tepele ba sala ba ni na ndenge po Bible ezala écarté mais mutu monta akoyi ko étouffer yango ça c'est la parole de Dieu na leko affirmer yango na poko lelo eza liloba na yawe nzambe eza na mutu te yako bax ezate ya kolongola pesa te nalomba papa moi parcours na yo na bato ba walanda yo en toi vraiment merci parcours na ngai parcours na ngai vraiment na wuti musika na bongola ki motema na 96 nazaki ngongi mutu abeta ngongi na nzete ya église mutu azobeta mbona yo beta nzete après ko beta nzete na yeko koma choriste après choriste na yeko koma intercesseur après intercesseur na yeko koma gagner dans to benga baserwana bato ayeko tamola porte à porte ko gagner bato porte à porte après porte à porte pasteur tozaki na ngai asepelaki komona mwana courage et makasi ayeko tina ngai na formation à campi pour Christ na zi formation à vie nouvelle en tant qu'informateur et à gagner d'âme souci na ngai za ba ambazala gagner après wana na sima formation tana zongi na eko créer pe choral na kati église balobe en choral Timothée bato na gagner bango libanda église na ina former bango na laxi bango nzembo na koti bango na église donc après wana na eko zo département évangélisation na kati église tana ju par département évangélisation to gagner ba am to teya ngana kisasa eza na venir monter ko échapper ngai to teya nzambe ay ko sala grâce to ena potawa ne to ena poto musala nzato lobi ke to mekenet ko refradi na ko lemba poto mona ki makam to mona ki na mboko menzambe alobi Jésus tant que na Nazareth ba yambi ete akena na Capernaum era kena Capernaum miracle salami tanga ke na Sidon asale pe miracle tanga ke na alobi passons de l'autre côté ba ke na Kadarien ba biksi muto akadarien ba to aboye azongaki mais muto ana fisi kene ko ba obino monaki donc to tambol ba parcours nyonso après quelque temps ena fan kana mboko na ko mona ke musanza nzoko kene mingi nazonga na mboka na place nga na witaki plan na doaki baptême et pas na pasteur nga lever kasa na butamina na ko saluer en passant ndi na zonga ki na zongi ba mona musala na sale pe musala to banika na Londres wa nde ba ko consacrer nga lokola pasteur responsable église à Londres wana kombo uti kotanga ya révérend yende papa ya molimo na yo papa ya molimo père na ngai père spirituel na ngai wa kotenga na mayanjil batanga na manjil na 96 le 23 septembre akotanga na manjil yango na zongaki kozonga epa na papa témoignage à famille témoignage à bana quartier o baeba kingai o amonaki na zaki na zu métaphore ne na yeko transformer vie bana ko transformer na zongaki epa na bango ba mon témoignage ba consacrer tous les membres de notre quartier kiri na biso nyonso e pona zaki ne kiri na quartier na so mo kiri des empereurs mais tana bongola ki motema na zuet kiri na transformer yango na mema ngwe pana nkolo lelo ba ko ba sana nzambe na kati ba berger bazali na kati ba chef ya ba jeunesse bazali yango ngai tana zonga retour na ngana zoluba que Londres en fire to encourager tous les jeunes o bazaki décourager o ba demi
bademini oyo babenga na français babilo wamona ya pamba babenga na tilwa bima be anchanana bato baconsidère bango te na société bana oyo balobi ke ye mpo na ye suka nazoyebi so suka eza suka te parce que eza na mutu mona ye kotalisa bino na poko alo babenge na ti nalinga kobenga na ti na muluba te me nalinga kobenga ngo na ti loba tambo ayuda lobwa balobi kondo ye akotombola me mutu alembaki apesa force yango nini na parcours na nga nyonso na tamboli yango wana oza koloba chiluba kitoko papa oleka kuna papa na nga aza pasteur nga père spirituel nga aza moluba papa na moni ozongeli likambo ya père spirituel mbala mibale nalingi nayeba soki okoki koexplike biso différence eza entre père spirituel na père de la foi te bon père spirituel na père de la foi eza père de la foi eza baréférence neti olobaka ba Abraham ceux qui ont fait des miracles oyo basalaki makambo azalaki na alliance na nzambe mais père spirituel eza moto oza pembeni parce que na kala so ozomona Eli temps nettoiement bazobenga fils de prophète baza ba fils biologie te mais bazalaki na service à prophétie bazobenga fils de prophète donc bazalaki ba fils de prophète ndepe lelo tobengaka père spirituel eza papa oyo ya molimo azwi apeso parole afandi na ofandi makolo na bana ko lakso parole bongo tata na likolo aza nani nzambe wana batanga komone pampa te aza nzambe tata wana ye aza différent na biso na mokila c'est lui qui sonde les cœurs et les reins oyo a contrôler spiritualité à moto est-ce que papa na kati ya église na yo soki parmi ba membre o nyonso yo tambusaka bana nyonso oza na ba na kati ya église soki ndoki moko aza wana na kati parce que bakoki kozala 100 oza na 100 membres et 200 membres oko ndoki wana yo ko contrôler spiritualité na bon spiritualité moto bako contrôler yango te moto mais comment tokoki ko bengama père spirituel soki okoki ko contrôler spiritualité ya moto wana to bengaka père spirituel par rapport parce que ye azolesa yo maloba santo parole de Dieu oyo eza esprit mais pour nani to bengi bango père de la foi parce que bakotaka foi foi ça vient du Saint-Esprit foi uta na Saint-Esprit na parole to rekoyoka mais parole oyo même ma parole na wana parole azopesa nga wana bansema azopesa nga yango ezobota foi kadangai baza ba père de la foi mais père de les baza père spirituel donc net encadré na c'est que na kala zobenga baza na école de prophètes zobenga fils de prophète mais baza bana na bango te donc efeka kozala wana lokole Élysée avant comme prophète azaki fils de prophète so talake na Jourdain entre Jourdain na Jéricho 50 fils de prophètes bazaki na ngambo bazo zela zo mona ndi makambo salama entre Line Élysée kaka ye wana ndi azwaki double portion parce que yazaki dévoué yazaki pe confident andima ki pe o musani azali ko website donc c'est un peu cela nzambe azelo mususu spirituel na biso nyonso ezala babi ama ya papa ya mwana zana moko na nzambe biso nyonso papa wana zawana aza serviteur ngapi na za serviteur mais aza o ya yeli boso na ngai ndi alaxinga nzela ndi to lo ka exemple biso balui notre foi est posée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus en tant que pierre angulaire. Donc, biso d'abord apôtre. Pour apôtre, nous avons ce sang malam. Et puis quand apôtre référence les a Nouveau Testament ou prophète. Parce que prophète, nous avons qui révélation est progressive. Sauf tel qu'en Ancien Testament, il y a ombre des choses à venir. Mais tant comme dans le Nouveau Testament, dans 4 évangiles comme dans Matthieu et Jean, ou avec une photo. Au moins, sur telle photo, ou avec une moto. Mais tant comme dans Actes des Apôtres, il y a une dynamicité. Moi, je suis niveau de Moukoua. Mais tant comme dans Pétre, il y a une émancipation. Moi, je suis moutonné de Paul, azaki na Jésus. Mais albiti a quitté na 3e ciel. Donc moi na coli déjà. Apo bando kende mo muke mulai, obandi pumbo déjà, obandi ko pumbo, obandi ko pumbo. Nazolinga po temo tozana ngopo salelo eza connaître. Yango na bio za ko kende mo muke mbango vraiment. Ngana lingaki na yeba différence eza na connaissance na connaître. Connaissance na connaître. Connaissance que différence c'est ça. Des différences ça parce que ça les mêmes connaissance na connaître. Parce que connaître, c'est un verbe. C'est un verbe connaître. Et ça vient du monde de connaître. Connaître, ils ont eu une connaissance. 2 ans, ils ont assimilant. Ils ont presque un mot en dit moko. Mais, différence, c'est pas mon nez. Oyebi Moussa. Bon, naïbi, toujours meka.
parce que révélation est progressive. Tant nazaki mwana moke na lekolo alikuwa mwana moke. Una moni outi sorry papa so na koiko kato maloba. Outi nengo bandi déjà ko pumbu wana pona moni vraiment comme na niveau mususu. Nangaki soko ko définir biso connaître. Bon, connaître moni tant soto définir connaître ça vient eza mon moko oyo tozolinga tolakisa peuple de dire que connaître est nécessaire parce que na kati ya mot grec mon en français toza mpe ba mot eza mais soki na neti na hébreu ou bien na grec connaître eza ba connaissance ebele na connaissance nyoxike ezali connaissance du monde oyo connaître ya makambo ebele toza mpe na connaissance depuis dionosco ezowita par le saint esprit oyebi likambo te mais une révélation eyepa na yo toza na exemple ya bato ebele lokola bato ba Colgate ayebaki ne likambo te quelque part bapesa formule ameki boye simbi lelo akoma envoiement moto mosusu okuvanda boye nde nazotala boye nzambe azolakisanga likambo avino nayebi yo te donc connaissance eza kisi eza santé eza délivrance eza nyonso oyo moto akozwa yango na mokili eza connaissance. Balandia 3 fois w.bomokoamboka toza ko continuer émission na biso na moto na Nzambe boza kolanda ba question na nga pe ba réponse ndenge moto na Nzambe azako maniola na kati ya Suède naza komona moto na Nzambe o vraiment atikaka bomoko ya mboka te. Guy Peniel, l'apôtre des réveils, Guy Peniel, yayo bambote yango wana, continue kosa musa na Nzambe ndenge osalaka yango papa toza komeka ko continuer émission na biso. Connaissance. Connaissance. Eloko nini koki eloko nini okoki koye ndenge nini okoki koyeba kati na mutu oyo azangi connaissance ebanaka ke mutu vraiment nde tozosola na ebo ya ebite parce que tomoni napesa na exemple po tolinga mingi exemple po bana nza balanda mingi neti mwasi aza mwasi ya mutu kingana mo abenge ke na mono za na problème ya délivrance yaka to pakolo mafuta na absence ya mobali na ye ya kiba pa folie bapa kole mafuta suka so babimi na ye okomona ke muto penza aza ignorant parce que okosola makambo intimité te na mobali ya muto soso absence ya mobali na yo donc yiba ki mbamo muto yo aza ignorant eyebanaka penza omona ke muto yo makambo zoluba ayebi te parce que tout le monde a net lelo bato zoluba ke église za mabe mo église za saint Mole balwa ke bato azo ke église baza mabe mais azo la église saint to pas mon église za saint église ana sumuté mais les peuples o bazo ke kan église ne ba bibse église mais église za nini bâtiment wana te église za wana te église za yonangai le corps de Christ yango tango msu bato balaksa musapi ete o balaksa musapi balaksa ka édifice wa Nzambe corps de Christ or que corps de Christ za saint ils sont irréprochables ba bingo sans tache ni ride siko bato akondana ko be église net ba msuba zo sa so mboka ebongo so to botole mboka ba ko kanga église n'importe quoi nana ko kanga église nana leki ba roba sala ba nini pour kanga église ba kokate roi moko na tanga ba disciple ba pota lui to keba si cette affaire eza industrie ya bato ko kanga mais so eza Nzambe to courir risque te akobuna na Nzambe abuna na Nzambe te. Papa kozanga oyeba wana moi je pense que ebandi pa ina bino bato na Nzambe te bana bisote bon yango bisoto ebana bisote ebane pe na biso na bandimi parce que bino bato boza ko lakisa biso tant bino boza ne lokote bo pesa biso ni te non koloba ke mutu tu o mwana musala Nzambe na bengi mutu tu azalaka na spécialité Nzambe apesi neti ngaboyi oyo Nzambe apesi ngai ya kobeta kaka kelelo ke un garçon wazaki na kati ya ba disciple ba po ba Pierre bazali wana ba Jean bazali wana mais garçon wana batami na 5 pains na 2 poissons abimisi bato alia
Papa kobenga na kotinda eza biloko mibale. Kobenga na kotinda, kobenga eza mbengama, mais kotinda eza différent. Parce que na yoki lobi bato mususu oyo nzamba bengi. Mais nzamba bengi yo alingi koloba te ke kende osala l'église atindi yo te. Yango esika na oloba to solo alikam toza thème na biso toza komeka kofongola lelo eza connaître. Eza connaître. Parce que quand na église lelo est belé à serviteur de Dieu, tant mususu nzamba benga bango matinda bango te. Nzamba benga bango matinda bango te. Nzamba bengi poasa na nini? So le ke mutu nzamba bengi kaka telema. Nzamba ko benga yo vanda na se ya makolo ya moto na nzambe. Mais c'est ça net nga bona fana makolo musana nzambe ya papa na moni anto okomi matir. Lokola yo zana okomi na mboka musika, vision ekufate yaka batile maboko. Batini, c'est ça. Tozolo na kati na basana nzambe ba catégories ebele. Ezana bato nsusu baza appelé, mais baza ba élite. Mais mon susu nde eza ba bengete, mais ake na ye. Sko biso peka na Bible, lokola nzolo assure retour à la parole. Na ebeke fu bato wana bazala. Papa, ngana nito meka vanda. Ozongi su likamba ko benga wana. Ozongi su likamba ko benga wana nzambe soka bengi mutu. Pona ngai, je pense que nzamba ko benga ngana saela ye. Mena saela na se ya makolo na yo. Nzamba tindi ngai te nakende ko sala église moko. Oui. Soki na komi ko kende ko sala église wana eza wana mutu soki asali bongo zali banda liloba yango na lobi zonga. Soki okendaki ko sala sans accord nzambe zonga po bato wana ko mema bango na lifelo pamba. Yo moko to yebi na nte mo memi bango lisu ko mema bango na lifelo. Fozonga kana parole de Dieu. Yango tozolwa ke soki nzambe abengi albi fana na makola papa yango nazana trop fier ko zana père. Parce que si vous avez un père, mokolo ko sala erreur ko benga ogangela yo. Mais moi naza sans papa. Aza yi mokote. Yo monsieur Sedek, oza kat na église lelo na ito yebisa OK. Soko zanga ki papa luko lukata papa adoptif. Parce que moto na zamba ko yano la vraiment na ba mituna na biso. Papa to continuer émission na biso. Tomoni ba serviteur de Dieu. Azana katena, azana lingomba munene. Kasi okomona sima ya 10 ans ministère ayeko yobake non, ayeko changer bino doctrine. Bozai na doctrine mususu, ayeko bimisa doctrine mususu non, o eza vérité o ngana zui. Est-ce que mutu nzambe wana na débita ngazalaka wana, tango abandaka wana, ayebaka makambo abandai kosala? Te mango tolo wana zaka berer. Soko mone ke aza wana community mwana moke emporté à tout vent de doctrine. Sotan kana mokana hébreu. Doctrine o bato na mo doctrine bato mi balwa doctrine. Doctrine zaka Yesu te. Le vrai doctrine c'est Jésus. Tant en hébreu balbi première doctrine à la Bible renoncement aux œuvres mortes. Muto so aye à se renoncer. Deuxième doctrine de baptême, faut à côté na mai, ou avec un angle, dodo à côté na mai, engagement d'une bonne conscience. Yami balé imposition de main. Yami ça tout, faut ba kena tout au sala jugement kozala. Vous comprenez? Kita o zoa basi abatu, zoa mbongo bo front. Un jour, au le canabar. Et peine à souka na nyonso poto clôturer. Un jour Jésus a koloba. Pour te bila lwaka ayakate. Un jour akoya. Mais na ibiti akozo ernin. Bali mawana mwasa koza lazima mukolo wana. Jour wana. Zemi ya 7 mois mozo ka posa ko bota mais ezo ya pété. Vous comprenez? Doctrine qu'on parle de doctrine on parle ce n'est que Jésus. Et ça la tour à Jésus. Ba apôtre, ba prophète Jésus en tant que pierre angulaire. Mais ceux qui m'ont dit qu'il y a lui doctrine ou ils ont la Bible té. Ils ont un enseignement ramassé. Ils ont un enseignement diabolique. Papa ba relaxo ba verset biblique hein. Té papa, au monde présent ba relaxo verset biblique. Netinga bo sina yebi ke ba fo wana fo bazala. Ba fo wana ba kozala, ba kozwa ba maman baza borné. Baza chargé. Verset bana apese dimanche akotanga dimanche ko yakuna azana carnet mais ayebi area job center
ayeba aire ya sécurité sociale ayeba numéro ya pin number mais verser ata moko ayebi te mama bo akende lola nakama bato sote o matal boko matate mutu aza na connaissance ya parole te ako matalola te po ba le jour biso donné toi ma Jésus a opesa so ba trompe to juger yo be loi te ko juger mutu ebe lwa kana ka wata okende lola o wapi tanzo ozali lola kingabwa ozali lola ya lola te connaissance la parole de Dieu yebana Jésus-Christ netinga bona tala na sala tout de Dieu qui est Jésus mon oiseau c'est que avant Abraham fut moi j'ai fui au temps présent tikaya Jésus a prêtre après sauf dans le grand baoba hein ni ba tunso ale bo le kaka nzambe aba noir nzaba tumini bozo ebate mokolo okuta na ye o yamba ya ta na hôpital qui se batio mbele opération ko tozo yamba Yesu Yesu asana été ayo ndima no prophète Simon Kimbangu te ndima kai c'est un serviteur de Dieu moi na nemo ko commis na livre verte Simon Kimbangu travaille avec la puissance du Saint-Esprit les nombres de ceux qui étaient sauvés il est renvoyé d'être baptisé au centre où Isaac Pembeni Simon Kimbangu c'est un homme de Dieu si bato wana ba on demande nzambe ba komisa nzambe kuna nyonso esala ignorance papa moi j'étais pied à gauche à l'âge de 12 ans ignorance ignora bato wana tout bazo e ba pété et c'est mingi wana ba faux qui m'a un vrai qui manque ko lo ba makambo wana te papa tala caméra na pesi moi quelques minutes au s'adresser na bato nyonso baloba nzamba bayindo o baza kondima Yesu te nzambe aza mundele te nzambe aza pe moyindo te Dieu est esprit nzambe aza molimo ako délégué papa microbe yeza ya bino te soki micro na bino ezate na kokolo bato ayoka ngai te papa soki nzambe aba mindo azalaka te nzambe pe aba mindela azalaka te nzambe azaka moko Dieu est esprit mais na kati esprit wana atina ba envoyer na ye atina ba sai na ye atina ba prophète oya kondima prophète ayeli na komo nzambe ndima ye so bani ko lwake nzambe ya mutu mwini ese soto pasole makila oyo ese d'abord oyo za noir po ezilingolo wa noir ignorance itilera lweka ke poso mwini biso beto landi papa biso toza batu mo toza papa moko mama mo ne toza na monde entier papa moko parce que exemple na peso exemple motango ke na kisasa ato kosi bato ko zala awa ko ba wa weti mikili pour changer bosuka après 500 ans les hommes sont là 20 ans 23 ans pour biso nyonso na poto mutu na sala 50 ans zate vérifier ya kozongela ngai mutu asali 50 ans na poto surtout na Londres azate 35 ans kutazate na vérifier déjà mutu a 35 ans na Londres azate bato awite ba Suisse awite ba nini mais a na poto na Londres mutu a 35 ans azate ba kufa tonde bazate po na Londres bato ndia ba 23 ans baza 24 ans so yoki mutu alweki na sale 28 ans na poto se abana na ba Suisse abana ba Italie mais a na Londres soki osali 500 ans koko akokolo na yo okoma poni papa to mundo nzambe mundela azalaka te nzamba mutu mundo nzamba azaka moko père de tout esprit eza nzambe moko bino batolo ake nzambe aza mutu mundo eza ignorance na ko yina bino te to mona bino mabete mokolo bokuta na nzambe wana ndeko na yo za témoin pona bato nyonso nzamba apambola bino ngana kanisi ba serviteur oyo baza ko sokola basi na kati ya église eza koyeba mingi to ndenge nini eza ignorance papa na mwaso basokole na moto azo sokola bango tu ignorance batanga ngoka na Bible te ezate na Bible ni pas dans la Bible parce que banda sokola yo soma koloti soki Élisée asale loko moko pona namana ke okoya na nebale ekoko ma norme te baba no sala ngona batu nyonso non esaleme kaka na Élisée na Naman tala na Jésus papa butanga mi évangile à Jésus place à tie mai côté kuna le zinda côté kuna le telema côté kuna le salaboy et c'est oyoka Jésus abandona miracle mo defo mais ndini bato akomi so norme neti ba mso abixe mutu mo kana guérison akomi église de la délivrance pas ignorance bato pe bato ni na bato pa mikolo papa beaucoup tout fan sata papa mukolo mo tout na papa ministère de la délivrance ezalaka wapi bon van tsende ni ministère eza ya ye mutazo appel mais Jésus tabandi mente na Nazareth
akena lisute akena Capernaum akena Bethesda. Mais pourquoi yoko kangama okufa solo bito mesana na pasteur okufa. Papa ba pasteur nyonso o ba sokola bato o ba osoka po ba sokola ka basi ba sokola mibali te pona bango connaissance eza ebele natikilo lisusu micro ndenge uti ko s'adresser pa ya bato ya bokoko s'adresser pa ya ba collègue na onyos te wana toko benga ba collègue te on so benga collègue ozo valoriser moango za collègue te o sala repentance misala ya diable voyez ko sana bana na nzambe ko bungisa bato na nzela nzambe botika moi c'est amuto ko sokola été c'est interdit dans la Bible na makama délivrance sexe opposé c'est très dangereux très dangereux ezali ba sacrifice maman manda tuna pe ba maman ba kino sokola bino maman otanga Bible te et comment ma wap palubi ceux qui muto aza malade qu'il appelle les anciens ba wendre mafuta mais koko ma norme te et comme doctrine te comme loi te ako ba kino sokola mafuta na absence ya mobali na yo mais non eza wrong bato wana nyonso bazosala ba pratique oyo bozonga na loba na nzambe nabike naza mwende naza mwana muke naza tamusun yo za tamuso zokanisa ki oza plus que nzambe aza na posa na o se repentir bongula motema ozonga epa na nzambe bato azofingisa koma nzambe pona bino mais un jour rétribution ezali un jour mokolo yo kokutana on a benge prêtre le grand baoba soki a ligoté yo mokolo ko ligoté yo et cause la voix kufa mon bato wana babanga liwa so liwe ezuye babanga ka ndebo benga ba vrai serviteur de ba yamso Yesu c'est le temps nano kufite nano matimbe to hôpital te repens-toi nzama ko recevoir na kombo na Yesu Christ. Papa wana s'adresser na ba mama bona ba serviteur pe na esi bango o ba sala ka ba pratique wana tika yamba Yesu luka église moko zo ba tunyo so bungisa bango wana luka pesa bango na pasteur wa ya bien yo po yamba Yesu ozwa ba enseignement obongola motema parce que Paul croyait qu'il allait ko sala bien aye ko sala musala judaïsme akanse azaye bien mais mokola kutana the king of king the lord of lord via Paul chanja yo za plus que Paul te oza plus que Paul te Paul azaki une ordonnance ko wita pan Gamaliel mais après c'est wana intelligence ezaki renouvelé yo za plus que Paul te parce que nano yebanete nano kepe musika te mais soki lelo o yambi Yesu o tiki ba pratique satanique wana ba pratique diabolique nzambe ako recevoir yo ko mwana nzambe ko za mutu na sengo et puis lo mona kamaka mutu mona azaki nganga mama ko prophète ndenge nini oko prophète nini ozaki ndoki oluki peka domaine ya papa batu pe mbang non bobima nan place wana bobima po monaka kas lelo to ibit ba secret ngwe ba ne ko mona na lelo ke bazana ba bag ba bazo mona ba bondo ki amona ka te ndo ki amona ka Jésus ta Jésus akina mboka gadarien mulima be yepsie toi tu es fils de Dieu pourquoi tu nous tourmentes avant le temps ay ba ki Jésus te boyo ba ko yebote ya bongo la motema ndekola retour à la parole de Dieu bozonga biso dodo zonga bible ezonga bino tubo bima kena liloba na nzambe bozonga oba tonsila bumpona likoma na nzambe bali ko na mutu mususu incapable akolinga mwasi akolinga basi na koma Yesu lâche so ebi ko beta lito ya mwasi te ko keno ko ma sœur tu vois je t'aime en quoi Dieu t'aime na nini so li okoye ko linga libanda te okomi ko linga na koma Yesu mokolo ezali na posa basi ne ko sela yo. Repends-toi, retour à la parole de Dieu. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Bozonga ni lobana nzambe, nzambe ko recevoir yo. Sone zalakate. Et pas nzambe ayambaka ba. Nzambe azalo kula biso bato te olwa. Oh, yo salaka bo nzambe soko lobi le lozonga akoyamba yo. Oko sepela. Zonga ni lobana nzambe, nzambe ko pambola yo. Merci beaucoup. Mais papa, nzambe ayambaka moto nyonso. Surtout biso ba congolais biso nsolingi toza ba leader. Tanga kozonga zongi na makolo na yo ozali sous leader te. Est-ce que ko sepela kozonga na makolo no po biso nsolingi bokonza. Mais papa, omoni elo mon pe na linga na soulever lelo po yeba.
biso Congo eloko ebomi biso pe mi lelo makama leadership. Église attend église otenga tenga obiki eza politique. Parce que nanda ko nyonso papa azalaka. C'est papa qui fait la loi. Soki papa net biso na mboka Angleterre. Soki mwana ya mutu. Kosele makama za ndoki. Mwana akene ekola ebisi mbila bakoya. Mona Congo plateau witi. Soki loi ezalaki sur ba église. Sur ba botolbela kaka église. Même ba baro na mone na Kisasa ba kititi libanda. Nzembo atoza na poso koyoka nzembo ana tozo obligé a koyoka. Soki loi ye ke mutu nyonso avo sala bar na yo. Faut sala mira double niveau. Makele yoka libanda. Mboka esani. Ebonga. Na mone kuna batie zebra cross ya pembe. So komi wana faut telema batazo telema te. Okopra problème leadership et bandi awate. Ezaka problème église même na politique. Nous avons un problème leadership. Talaka après papa. So papa atazena mbongo so akufi. Tane famille kabwara. Tunaka ba papa ata 10 dans kacha baba congolais. Tu ne pas poser un testament. So ki kuto tuni mwana ke utuna papa poser un testament. OK biteti papa okufa otio le testament olba yozandoki. Tout ça un problème leadership. Et Koufa, Congo leadership et Koufa. Et bané les lotés, oui, talaka ma solo indépendance. Comment là qu'il y avait un désordre. Talaka, ce qui n'est qu'au côté de ma solo indépendance, bêta l'indépendance, les coulisses de l'indépendance. Comment là qu'il y a désordre et bana même n'a qu'à indépendance. Merci beaucoup Nabalandi Nyonso ya 3 fois w.bomoko.mboka papa malobezé belé parce que connaissance vraiment ezali mais je pense que papa au côté kala koluka ndeko mususu otozana ye oza représenter bomoko ya mboka awa na mboka na bino na Angleterre awa Jerry Katalai ye wana nde boko continuer masolo oyo parce que bientôt biso toza kozonga moi liloba ya suka to avant pesa liloba ya suka to ngaki kopesa opesa même programme ya église kombo ya église pe programme ya église wapi pe izwami. En toi vraiment na pesa nza merci comme église de la fraternité chrétienne eza EFRAC église de la fraternité chrétienne eza kambami na mumu na Nzambe pasteur Leveka sana butami na zana Kisasa atozana nini mususu église mususu na Londres awa eza basé na Blackwell Station so que direction que na Teamford église la kawana to sambelaka chaque jeudi de 18h30 à 20h30 to appelle na culte d'adoration chaque dimanche de 15h à 17h30 to allez wana ba onyonso parce que na yeko tala vraiment plus de 80% basa na Nzambe ozaki ko basala nzambe na baka niveau Kisasa lelo na mboko basala isute likola ba bi likola ba kamebele bele ba monaki menga na zai ko encourager bino Yesu azaki Nzambe azaki na défaut kat na ye soki azaki tenté soki azaki méprisé soki azaki ba finga ye ba benge Belzebul alemba kite yo pe na sengi non de ko lemba te soki mona Capernaum mesimite ke na Nazareth na Nazareth esimite kene na Bethesda kuno komona miracle na Nzambe parce que Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance bien aimé tout le connaissance na mokana Daniel chapitre 11 verset 32 Bible lobi les peuples qui connaissaient les dieux agira avec fermeté il y a plus de fermeté mutaze ko adorer Nzambe na maneta minene na shingom zotafuna liboso Nzambe Nzambe abuko ata mine wana comme ça mbalasima oyiba ke Nzambe mais tellement azabu lingo so to pesi Nzambe poste ya mutu mwa azwi poste Nzambe ata 2 jours pata kokufa na shingom na raiban ngo so tamso ya munyato olati yango liboso Nzambe na adoration mo abongisi sapat mo abongisi azo adorer Nzambe ndeko tozonga na parole Nzambe alingi mboko Congo église mutu ebomi ko église ebomi Congo te mais ali leadership de bomi Congo to organiser yango pendeni ata mutu mwa bimi azolba bien yi mutu mabe ba pona o mutu mabe ba sala bo mutu mabe ozondi mapete nana ko yata Angela uti likola ko président na Congo nana ko ndima ye retour à la parole to sala ba Nzambe Nzambe ko pambola biso mboka wa Angleterre 71% baza ba chrétien mboka za développé
2,7% baza ba musulmans, 0,3 ba bouddhistes, 0,3 ba hindou, mais 15% peuple basambelaka te na mboka oyo. Mboka eza développé boyo nana olobake ngaku mpona nga nalingaka Congo shanda ko ekoma na église. Nzambe apambola bino vraiment. Merci Nzambe apambola bino maloba ya moto na Nzambe, mais à suivre moto na Nzambe. Ah, merci vraiment. Parce que outi kolobelo ko moko wana malobano ya suka obimisa bato na église. O panza ba église mais wana na tikela ngo epa ya Shekina Katalai. Nako panza église te. Église zama nga pona nga nalingaka chaque ndako église zala. Na kati ya ndako. Ata ndako na nde naza boso naza mwana na nga na mwasi na bana. To bana église. Bondo soki papa bondo tindela on peut ba to sameli to bongisi awa tanto ke na église kuna ya munene. Dans assemblée et ko sala fait. Mais so église papa remarquez hein, ata mo remarquer taba papa zo ke na église. Maman si asilisa papa asilisa ke dia maman zo sa retard. Papa si asiliki déjà. Ndazo kumbana ko tazo tala maman te. Ako na église onguye kita boko sala kanza. Ndaba ebibino. Ai mutu escrow. Mutu alukuta oyo bato ba doubler au pesi bato ko nzela na nzela zo pesa te. Fio ko to doubler. Après lo anzami moto ekita. Na seka bino seka bino mingi. O moto ekita. O mona te bana bo kisa ba moto na ba semeki banana. Ese bazika. Pa moto yango eza na nguya te. Nako panza église za pla biso to kima. Po biso ba John o lelo nzama peso valeur à cause de parole. So ingale na le koloba. Eza parole. So ba tutu ba ebinga John Ngela Ozi retour à la parole. Mundu pesi nga valeur za parole. So lelo na bo yaminga za parole. Parce que lelo na break loi ya famille na ngai, les premiers pasteurs na famille na biso za ngai. Donc parole de Dieu est très important. Église ce que raté éducation na famille, raté éducation na classe église ko récupérer. Mais le to banga église comme boaka bato libanda. Ne ba yekolo ba yeke ma biloko akole sabato ezate. Zong sabato na ndako. Jésus le mais bino mo bolé sabango, amone garçon mo atelemi. 5 pains de poisson. Kasi ye tende konanga boya l'église de la fraternité chrétienne nzambe akopambola bino. Numéro 1 monsieur Zali bo benga bo tuna bandeko bo moko na sepe na émission po bo moko c'est l'amour. Ba to zonga to kabwane mingi mikolo na yoki yoka ekomba débat ba tribalisme botika. Ekolo te papa moko mama moko ekolo moko. To zonga na parole botika okabwana. Parce que différence l'ifelo na lola eza manque d'amour. Pla bolingo ezali te. Ata lelo to zui, ata ne batozolo papa Simon ki manga zonga. Boto sako ya loba. Bolingo mibeko misali yo sala kan. Papa. Pourquoi m'appelez-vous père si vous ne faites pas ce que je vous dis? Papa Simon ya wanga na batebele. Ya wanga na bino. Merci vraiment. Merci beaucoup. To komi vraiment na suka ya émission na biso, mais eza ya suka te bo ya to yamba moto na Nzambe na kati ya émission na biso. Papa moi liloba moko pona stina ya site na biso bomoko ya mboka. En toi site bomoko ya mboka to landa kabino mingi vraiment namoni toza na posa ba émission peza la éducatif, eza peu constructif. Pour peuple bazonga liwana Nzambe vraiment site Nzambe apambola bino to lingi ko maka site ko ma niveau même ya télévision ke Nzambe oyo alongola nga pe ne loko pamba lelo opesinga nena ya mangana émission Nzambe alola nazala ki le kola mukie nazo kola difficilement mais so lelo na komi na mwana na ko pe na bana pe men na ngai eza Nzambe ke Nzambe wana honore bino Nzambe honore bino amen. Nzambe a honoré biso nyonso nakati ya bo moko ya mboka tokuta ina numéro mosusu. Ciao. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es kangi Europe na minute oyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso to la ndango kwa kitoko to. Bomoko ya Mboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko ya Mboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home.
go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love.